Ma mission TV, le miroir du monde. Nanga qui aussi la plaisir na ba téléspectateurs pour wana to kozora autorisation pa na yo pour to petit bino vraiment huis clos et ba yora ceux que kutani na leader ba wenge okokita likamba ba wenge souvé et banda nekala voilà wana ya animateur na biso petit na biso pas Jogalula na fusée de guerre wana ba na gendarmerie Lissimo fumu ba na janta toana bango toi quelque part au biso ata toana na vacances mais to kutana ga air mo 2 3 4 personnes toujours quand ça ga mo logo tant to zongela ba répétition et to présenter président bon président là et logo tant to pemaki ezaki boy yemo pe tant que visionnaire collabore afin d'avoir Natalia ils a bien surtout sanction na client et ko ça bien Zana benga bango pour les clients roi. Voilà. Pas Jogalula. J'ai fondé fusée. Et voilà, là on va vous faire plaisir, chers téléspectateurs. Mais charisme après, c'est comme on quitte. C'est bien mignon, Magnata. Charisme et leader. Mais tel père. C'est bien mignon, Magnata. Mais tel père, tel fils. Bah copier, et l'autre bien gagné. Donc il faut copier papa chéri. Il faut copier pour m'amba bien. Alors ça m'amba bien et puis n'enga la solo na vie na ngai. Santa na vie donc bon zambé. Alors, merci beaucoup. Nous avons tout à l'heure qui est Rosala, na Fusée de guerre, na page Kalula, bah déjà donc Fusée de guerre et là il bosso dans Lingana non. Réponse. Réponse en fait. Soro kutanina leader abawenge au kokita. Lingaye lo banini et puis au salé liba téléspectateurs. Avant na banana pêchement mon boss. El Salvador de la patrie à Motopamba, Bambo Tato Place Hazard Landa. Donc le wana beta après ça le bas mi benga Motopamba. Ami benga Motopamba on a le basco. Ala sultania mi benga ne Motopamba kasi ya pamba pamba te yo. Minene ce ko kutani na leader ba wenge ko kita. On comprend? Ami benga Motopamba kasi ya pamba pamba te. C'est-à-dire kasi oui, batambo baza bakumisa ngai patron ngana za boye ngai boye na sala boye mesko binadama ami bengi ne Motopamba ngape sweta animateur na bi papa shira mi bengi Motopamba boende na za Motopamba kasi ya pamba pamba te reflet na ngokara isala bango su hey bébé yo cherikasa bébé Olivier Saya bébé toke simba ya suva zo somba papa azo somba suve papa ya katata ya nkataka jojo moto mungu ya suva zo beta yoji ya tromese yoji ya linya vanda na ye suludani no excede yoji yole kibango nivo mansina sanza likole ya kana katalog konsu na bilonda ale bilonda wende bilonda wende bilonda c'est vient que landri bisi di bilonda wende ale bilonda wenda ngaka seka songo jigale ya mama jeni yo bilonda mwana wa mamani bilonda wenda makumbi matatu bilonda din don bilonda ni tendendo ale sulodani yo papa yo ji yo binadama yo bibi kapinga yo te toke ale sulodani mi benga ne moto pamba kasi ya pamba pamba te iyo kapinga minene soko kutani na lidera ba wenge jambe de lempiana waba soko kutani na papa yo ji waba kumbi ta ilora na lobi okutani na papa shiri okokita edi bombongo soko kutani na lidera ba wenge. Merci beaucoup, voilà, et que ça la rend moins cher des poules moroso dans quelque part là, ok, loco. Alors, toqué, on n'a pas jour. Cette fois-ci, n'a pas jour. Pas jour, voilà. Si. Oya, Akei! Akei! Oya, Tikali! Avani! Ils sont awa! C'est bon! Otika
confier. Et là, que ce pas Bino kaka pressé. Pichu di fwana. Oteka confier. Olingi ko yoka misiki. Yaka. Yaka na wenge. Olingi ko mona ya souver. Yaka. Pichu di fwana. Yaka na wenge. Ale banyo so pe. Nansi. Ole muntu. Nansi. Engwanda. Kasi na lola. Zulumbunda. À la batterie. Zulumbunda. La question que quoi fikin ko lekeye pakere tuntum. Pakere tum. Kuntum kuntum. Ya. Tunje zika kota nga Mungu wako. Banda vanda bakulaga nde nanze or Zulumbunda soka simbeke na mabe. On a ça approuvé ce que galiki taka bora beta. Donc le ka bofo tuna nga pichu di fona donc na bonzambe. Ouais, bon, c'est un peu bon ce que c'est faux. Ça va pour biso pénal le temps mabe. Betaka. Donc, quand papa chéri vraiment, tu veux valeur à si, tu veux valeur à nous, tu veux valeur à nous. Tu veux musicien. Mais papa chéri, donc, vacances toujours, tout savron qui toque. Super là, donc il toque ma case. Merci beaucoup. Alors là c'était les poulains de BCBG, donc de Papa Chéri et balandi bino de partout. Papa Tonio Sobalingara, BCBG, donc batinde la ranga ba message de partout ceux qui bas news vraiment il y a BCBG salinga bien na yo kabango bilo bibale wana ba beti en fait ça la ranga ba cher de poule chef Seguin comme Nasuka. Votre impression? On est mon baleki. Donc toujours na kacha. Oh, tu as vu les 6 motés. On a kacha formation. Moto. Moi c'est ce gars les gars batana moto. Les 6 mots pardon. Faut na jouer la binoé. Loko le fungwa maka. Koto yope fungwa mi. Simana ngwa vandeli. Elengia musisa. Non, c'est la binoé les 6 mots lien c'est 4 matins. Soyo. Donc souve musisa ya makoso donc makoso donc voilà moni orchestre ndega na Sénégal ne bande nzambe ayebiango nzambe ayebiango po ya la moto likunya na moto te moto pe jali na moto te so moto sali eloko na kitoko to beti bravo. Yo moi revendre Balobarani peut-être katana moi et Komoro na Libanda Seguin c'est un bon chef pour ba poulain na bango ya BCBG au karaba ba témoignage atana Libanda tete biloko wana ezali jour na odai so zilango sikoyo odoki jour odai nde sikoyo te jour odai attention le bien sikoyo et que toucher au motema. Oh oui, bah commission non, chef Seguin pena non, yé 42 il faut à la place. Journal d'aïe, moni biso. Ngala koti na monde ndole kala. Pour ngala la musicien à BCBG, bon chic bon genre. 4x4 ya fondengwa kazi Didier Masela. Sama Badjo. Donc voilà, il est l'autre wana dans petite dislocation na kangama na Papa Chéri donc na uti na ndule loin. Banana na Papa Chéri Simba Soutani kaka toujours kende bonhomme de chemin toujours kende kaka toujours tracé nzambe kaka mabene liwa nzambe kaka ayebi donc ngama kamnanga nyonso ezalaka nzambe kaka po nde makambo kendela na monde oyo sa nzambe eza mobulu yango totika nyonso na maboko nkolo okesi pe totika yango na maboko nkolo abate la leader na biso ba contre ya kaka aza na babulu na yende ngala na mpona ba musicien na ye mambo kenda bien pour presa la mystique ala mugabo mona tongo musupa ala mugeli janta tongo musala mugeli Seguin tongo musala mugeli pe tinanga drummer Blaise Sabe akipate atala muntu nyonso to donc voilà yango nzamba sungaye mapambole belé azwa kaka pour biso pe to sepelaka to ala bien na simana e po to na simana e ba vie zo bonga na simana e donc siko osani olobanen. Mot de la fin pour aujourd'hui, pour te communiquer un remerciement et puis juste à passant un plus grand souvenir de la vie ou peut-être au témoignage en haut bah téléspectateurs peut voir au Kezani pour na Papa Chéri. Papa Chéri, n'enga pesa musala.
ndenge na la chômeur te pour que chômeur ya pasi bibi bibi dala oza fufu ya poussière okali na mafuta mbila bwaki sukali ale odami ofanze ki chômeur ya pasi moko to koma na moi donc musalo epesa biso mwa notoriété moko boye okoke na place moko boye osengi no moto eloko te po biso toyebi ke bamisien bafinga biso bamandia mais gloire à Dieu po toala bamandia te eya ntango mosusu yo dana osali établissement na yo olobi établissement na nga fo eyeba na fona luka sege na esi bon omoni nga na beta adru mais fona komisa yango epa prese osoli ndenge nini eza ndenge nini ntango mosusu bata mokili ndenge yala afai na banzele moko boye po alakisaka ke yalinga mpe mbongo ou bien asano bon siko na ala te tokuta na pokwa tobenga na pokwa so bandi obenga ye azoyamba yo te oh ye mo mutana besoin na yo et puis moso c'est comme ça benga na kabeleka mbongo to e mamone sala maga mais ngenge ka ndepo papa chéri pe musala donc musala na ngande mutu ndongo za na liboso et puis na assistance au papa chéri azaka nango pona ngai pona ba mission tout good mais tango tuni ngai donc pona ngai donc assistant na mambe belé fuma ya belé na golo bakutu te ya pasi na bisengo donc voilà mais o ezamna ya makasi na musala tanga lobana ngai kage yo po papa chéri mudasana ngage okobeta na wenge wana tango wenge ka 4 fois 4 yene mudasana nga okobeta na wenge et puis na yaka osala test bayeba te toala na okese na biso mona kitambo versas musika toanda obeta enlever les doigts wenge na nini na vis-à-vis papa chéri sigo déjà plaisir là qui déjà direct tu n'y as toi on a besoin ya drummer musu a seconda tina tango na ye na ni atabo sentir pena ke non okoti mbala moko donc mais merci papa chéri motopamba na musalo pesanga ya leo na boti bana na okeso bana bakoli misu bana mikila poto mwana ngali boso na 21 ans wow ana 21 ans na Paris donc bana misa tout na Paris donc na ba bana kisasa donc tout bunda kaka na ngolo nzambe ba komona ngope kaka bon vie da mikilité voilà pourquoi on a Kinshasa et puis aux gagner peu bien ndenge papa chéri le bara merci na musala pour pesanga donc voilà musala kaka. Et voilà, c'est mignon maniata car nous on le pe maramba bana question moko yenga juste à passant au roki ko vanda pe boye o lobela préservatif na bana na yo. Ou expliquer bango importance y a préservatif. To so la na bana na biso. C'est tabou. Faut ko bomba ngo ko te zelo bomba ngo ta. C'est lo faut lo bana faut expliquer bana. Ya basi na ya mibali faut expliquer bon malade yali moni biso tam sunde to tamboli zamba to batela biso ti lelo po mayele zali mayele yali donc voilà donc na bana biso photo yebisa bango photo lakisa bango usali la rayango na to solana na bana biso baebi bon na moni ndele mfumu a combien Lissimo. Ah, Fumu Lissimo a commis et le roi surprise wana ngena salabi nango prochainement. Le roi mo konza zawa, mo konzi mo sa biso plaisir wana po to sana mo konzi. La bino et salabino pe bien et na ebité wana mo konzi soki Fumu ye wana akokabela e azoya. Fumu azoya donc biso bana biso équipe raté. Même na ba damanz ne
otendre nga micro boy donc oko zango principe accompagnateur na biso zigal French ko pesa pe sulumbo no ko mutu nyonso tout donc eza nango rien même na damanza o dame to tchaka poa papa chéri olianta poison non rien na BCBG amour renyaka donc kolo okese alingaka bolingo donc c'est un peu ça. Au moins na bolingo ya papa chéri. Bon, le baga po bambrime kota ki ba fitol yango wenge panzana me bakansa itango wenge panzana e ozalabna ki ba faze nzoka mambu masobele donc makambo ya isu mystique. Sentir que na pesa puissance pouvoir makambo belé. Donc comprendre po na motema papa chéri ne azalaka motema munene trop. On a dit que les wenge zalaka nango mais sope wenge zalaka ezape bien ndenge panzana poso wenge zalaka ya vata fumu secouer la machine chef d'état-major du coup fumu rien à dire ya vata fumu ça va bien ah oui chez nous c'est pas pareil chez vous c'est pas pareil Vata tout à l'heure totongi tout au long de cette émission mais il aura nomoro ozosala moi c'est ce qu'elle ngama na moto ils ont créé ba polémique moko ba dégâts. Mais je vous informe. Mais moi ce soir je m'attends à moto yo kamusa yo bibi kapenga. Yo kamusa yo mabe si tu yo grosse moulir. Ah non, faut voir. Faut voir donc ça au moni batu bazonga mabeti. Toujours ça ba cri mais cri senga peu moi les solo. Aujourd'hui tout comme au kamwa na bana basi ba mata ba moto. Mona madongo lokolo efungwami. Côté EP fungwami eta vandi tina destination Helenge Musisa siku ben oui donc y a un peu donc papa chéri c'est pas pareil donc bazana na bongo l'aise c'est le meilleur orchestre du Congo donc moi j'ai ça dégâts ici au solo biengo nazo constater po biloko wala niveau na tourner oyoyo ba cri tout biso tozana ngo 6 ans tout bon so bimisa so zagi que bato mosusu me ba bimisa ta ba 14 albums je te jure avec 28 génériques donc la bisu donc blagueté mais papa chéri puissance yenda zo garder ma solo ya Congo omote bango to ba otekati ba osombate ba bimisi mais rien kaka bato ba ozilaka papa chéri ça la mon plaisir ici moro kende boete quand même bazo tekate bazo sombate wo tekate papa chéri beti bayoji bazo latate na mopono basode babore couloir kimbuta basode ba plan bazo tekate donc base la balle de match pour comprendre l'engagement Musisa pour les aba na ndo linga selembao numéro li papa na yo numéro li papa na ngate na yo kangote li pape sapatu na nataka 42 ah tala 41 faut zoka ozoki kubulika ka po chose ici on va dans de partout peut-être un mot na ba fan na yo pe o balinga yo. Ouais, d'abord je remercie papa chéri et notre chef du gouvernement parce que l'orchestre les a bien assis donc posé on est à l'aise donc les mots vraiment il faut remercier les fanatiques tout vraiment assister à un concert pour tout bêti trop vacances au CPL non ben oui et le côté banazongi chic c'est bon on nous a payé donc kitoko Janta Missine oyebi yo président nga kolobela manga mwana te wana to tikela batu mususu merci so ba wala sa ba enveloppe na ba TV omoni bibi omwende to na BCBG tozora mambo belé na BCBG mais to lobela raté président nga na été ba voyage kutu mais na bandako mususu so balé soso fo bimana muku atina nzela osali mission moni soso to ya soso donc sosi enveloppe donc ezali mi réunion pena bobengi cameraman ye ba enveloppe donc tina te pas na biso zakana donc on est habitué vraiment on est habitué donc ezana ngori ezana ngo
eloko lelo te ya sikate ba ministère BCBG ba yebike chez Papa Chéri il y a la vie. C'est pas pareil. C'est pas pareil, donc voilà. C'est pas pareil d'être. Nous sommes à la fin et mon condito souki ici vraiment. Alors réaction il y a neti bateau ça peut-être pas bon. Est-ce que la BCBG peut m'emballer ça la si bon pour ba yembaye bon mabanga ainsi de suite. Réaction à bango par rapport à l'album de 8 ans et traîner. Est-ce que réagir le roi bakuluna te? On a bien. Tant on peut si bon on a yo. Au sali commande ya biloko na Chine. So ba ebisio. Et na usine. Et na usine todo sala. Faux zélade. Quel que soit tant égozoa. Donc faut tenter gars. Ben oui. Faux zélade. Et puis tant égozoa on se c'est plus le bando teke la bateau les okota. Wow. Donc voilà pour yomo oyebi geza ya ndenge moko boye. Donc ya ndenge mona muto apesaki la libanga na ye to la nzembo na ye ba yebike ba nzembo ezali ba yebike to ça déjà na ba différentes émissions tant que les gars mutu na mutu azombonga mutu ayemba nzembo net kombo mutu wana ezala donc ba yebi na bango ke ba na bango kimia posé donc tant que bima ba comprendre et puis karaté c'est pour bientôt. Merci kala mingi te ba ko yoka na bango. Chef Batbazo Landa, on mabanga vraiment un monde non te. Faut défi de banda qui n'a pas glissé ta montée net nga Thierry Bombolo, Bajaka Onda. On appelle ça Bambote pas Batuna Biso. Donc on appelle ça Mbote pas Zadio Kongolo, le seigneur de la ville. ZK très fort plus que Foreman. Sentir banda masole banda ça toujours. Donc Bembanyo que si la son monté dessin animé. Kufa te bo beta masasi ndenge bolingi ta jama kufa pour sentir kana mystique ya fourmi de sanime ba tout na car pa akoya katana gime azongi donc ZK le charme Molendo Sakombi donc na Kenya totali ba ya Molendo Sakombi et puis grand prêtre Cardozo Mwamba wankena l'homme aux yeux bleus Bill Gates congolais. Azala patron depuis Zaïre. Donc Azala patron depuis Zaïre. Il est là, Azala patron, même stabilité. Toujours. À Kabaka Peka Nenga Banda au Kabana époque Zaïre. Il est là Kabaka Nepeka donc voilà. Et puis na bo sanité Sam Lumange Keno Mukena na Londres. Sosongo Lobota. Mathieu Mbumba l'administrateur. Patrick Atako wana na kota Londres. Patrick Atako donc Bambote Atrosika Boali so na koti na Panama so na Belgique terre sur Mukumi masa na ngai pesi Bambote Atro Pierre Ntambwa Koko Bwana Bambote Atro basé bien na Belgique wana so to na Paris code Koko Kombo c'est la taille qui fait troubler les femmes. Et puis Tati Abela Zepekenyo Mathieu Mbumba l'administrateur donc voilà basé bien na pesibino tout Bambote to na Paris na ba serre biso da bato bolinga biso na ba bolinga biso de so to na Canada na États-Unis na pesi Gijou Maela Bambote Atro Bambote Atro na bato bolinga biso donc voilà bata et belé so na tanga donc toi aussi c'est mission T voilà nous sommes à la fin merci beaucoup na chef du gouvernement Séguin Mignon Maniata donc voyez vraiment ayamba ki biso fongola ki porte pour na bino bozami yano na ba question nyonso botindela kinga awa na kati ya WhatsApp nanga et j'espère que bo sepeli bo zubi yango ndenge bolingaki bibika pinga azalaka toujours wana bozaki na besoin boyo kata mukie lisi mo boyo ki fize boyo ki page donc voilà c'est la famille de BCBG et fongola ki bino mitema isali bino plaisir merci beaucoup à vous Séguin Mignon Maniata pour l'accord de cette interview d'aujourd'hui. Merci Bibika Pinga bon na doublé nga pe baye bagete Blaise nae bagate sur les aranini alingi TV témoin et sabe abeta drum danser ado beta ko le kabatu belé mais ana ga na idéologie ya patron na biso ya humble gaga ya
Rappé Maranaï, donc Blaise et Sabé. Doublé dans c'est que Mignon Maniata, c'est d'arrapé qui tu as là. Oh, il Blaise et Sabé. Blaise et Sabé. Un mot dans téléspectateur Union sur Hollande. C'est que Mignon, c'est de là vraiment qui tu as là pour bêta. Donc, il y a Koko, à Zanego chef dans la société. Grand frère propre. Vieille petit naï. Donc, avec toi, les mêmes jours, à côté de Wenge, je vais faire un moté mangwana. Moni, tu vas bien sauter. Et Bola, moi, Moutou. Donc, même moi, les pinières, ils ont compris la vérité. Aza grand frère, chef T. Ok. Aza vraiment, on a commis les lobois. Merci beaucoup. Et ça veut comprendre que. Mais pourquoi Zolinga rolé à la télévision t'es sabé? Et ça le peut bien. Moni bae bape que non n'enge Mignon Maniata mo konzidinga zana apena mutu moro boye remplacer à pena sima pour biso doye biga sege Mignon Maniata 24 heures sur 24. Donc yemoka viango yango. Donc abagi il faut sala musala mingi. Le gars doit musala déjà côté trop. Il me papa chéri alobagi non il faut que sala musala mingi. Donc non na ligne na TV bon siko. Au ligne na TV ba mon na TV mais siko musala musali bien te. Siko va na muta boye senge Mignon Maniata. Siko zo beta no bien te au ligne na TV. Il me au de se voir hier. Merci beaucoup. Alors ngana olinga. Pour ça la surprise. Naba téléspectateurs, on va organiser une émission même de 30-20 minutes à imiter Biloro Yeso Sala, donc à exploitant dans une émission sur OP cette autorisation chez nous. Ah beta azana pona yango. Akoma grande ngazana, akoma grand donc moni ah papa chéri. Donc ko kaele muntu nzelate. Parce que bateau ba yakolekana na TV yomo omona teke ba aventurer pour na yo ba ngana longwe pour na segen siko ye o ya doubler na ngai poni na ote mal à l'est otinate o so na te mal à l'est pesa ambriema pour ngana belaki na koti hôpital petit tourner akendaki ba Lubumbashi ake ba Guinée mbongo kota ina o kese talaka na maladi mais na voyage qui était papa chéri tangaye a footinga na mbongo na ngai to beta na Lubumbashi to beti na Guinée boyo so parno yango donc voilà pour na petit azalaki donc aza préparé déjà bien formé c'est un Mignon Maniata ne pas égoïste na sens nini to na biso ba leginzela to kufa parce que tina ni ya ko tinga mana affaire o tinga mana affaire tina suko mona binage okomina na tamwe ponga inde na kata BCBG na yeba ki ata na do beta na nga sute na komi koka ba ofutanga omoni ba premier ministre o nyosu ba lekana ba gouvernement et na ba nini nyosu donc ba futamaka donc nanga pende na yebiki na ozalaka na salaire na kata BCBG donc voilà donc pour et papa chéri papa, tout est organisé. Voilà. Donc nous faisons organisé. Na kata BCBG donc voilà. Merci beaucoup à vous, Sege Mignon Maniata. Merci beaucoup, Esabé. Et prochainement, vraiment, tu vas Mokonzalobi et Salabiso bien. Alors, téléspectateurs, nous sommes Bolingaranga, Nabao Bolingaranga, Teponga, Nalilabino fort. Maman Chantal Vema na Suisse, bisous nayo, bisous na Christian Vema Mobali nayo, Motema nayo. Et merci beaucoup na Féroce Nevouema aux États-Unis, na Lewiston Men, il est pas l'Andarabie, soit fan vraiment, il y a MTV. Merci beaucoup na papa chéri pe pour ce papa chéri qui c'est mignon na mona na ba télévision té ngai pandima mais c'est Mignon Maniata qui grâce toujours il y a papa chéri ngala ngara pesa lo bara vaut mieux être premier dans ton pays qu'être le dernier à l'international. Merci beaucoup et ngaskoni na part na nga vacances vraiment papa chéri ngande na CP na nga ngote bon melinga musala actualité BCBG zate non landa maté actualité yango déjà concert wana sekele so niveau ya recha mara niveau na benga mara niveau ya message niveau ba cadeau taneti Jotumba homme puissant alali ala ki abino na kiti Kinshasa bibi cadeau yango erozo le karawono lo sala ba question na ba papier
tablette Android. Souka, donc au moni, donc chez Papa Chéri il y a la vie. Na journaliste sogi au sein musala correct. La preuve est que nous avons différentes émissions au Salaga. Au Salaga, nous avons la maison mère, au Salaga, nous avons Zaïko, au Salaga, nous avons Bisso BCBG, au Salaga, nous avons Missi, il y a Bisso Wazeko, au Salaga, nous avons surtout. Donc, nous avons Salaga, nous avons Fali, il y a Robinho, il y a Fabregas. Et pourquoi nous sommes au moins que ça là Papa Chéri rien pour au solara bien au ebi ça donc au moins d'être allé au tout ma polémique tout ma BCBG il y a mouvement na biso donc né au yamba songolo tout ma songolo makamna ya OK c'est na bango donc voilà et pas Papa Chéri a 5 années ma belete et daté travail et daté que ndé fan be kutu yemo aro siligaso obanyo tunanga tala kakola finga kiyo kakola salaki be yo lobi nini ale nga parce qu'on a ya omoni kakol wana ko tala moni ke boza ba master na wana ba question ndingo na ifana e osa te lo saka ta susula mutune sankara te bala na bango pe na polémique ba pa problème te to landi na ba voice so ba kutani omona nde ba beta na pa ya mais là tangu mususu et c'est un mois bon pe te c'est un mois bon de Papa Chéri ça sauta ba polémique moi Papa Chéri tanga lo ba bon tout ça c'est comme ça là pas polémique ça va et les kezwaki tanango et les gipo semblant na ba polémique ya Papa Chéri na vena biso de la Forenzone et kabula ba famille il y a la donc oui makambo ba viena mi balé ba sala etikala histoire na ba mbogo blague te muta changer ata boluki bo mekabo kota na kafouillage ego simba te posé salama. Aujourd'hui ils ont les succès avec stabilité. Ba salama kama minene na kata mbogo ba zoka ba bunda ba kota ba sama belé bon so to ba kota ba sama belé todo ku misango en tout cas wana fo. Et là fo so balé ba fan na biso en tout cas nzamba ya ba mango so balé ba fan ya maison même nzamba ya ba mango aya ba mango vraiment bien. Mais bazoka babundo mona na père ala mutamunkulu mère na mutantsone tamsu mère na mutamunkulu père na mutantsone mona damas pe ko mo mobulu na panela damas pe ko mo mobulu di ni napona mama ba musique na bana na pane bakabona gi donc ma ba viana ba sala na ebi kuto Félix Wazé kwa lobara ya sepela raté nenge polémique wana ici là te vient na biso Wazé kwa muta mayele mutabwanya aebi est-ce que vient na biso Wazé kwa tia koma na place azawana est-ce que zala pona polémique asala musane bien ba générique na dobeta kitoko edo simba edo kende bien et puis asala akoma ba texte ya banzemo na bien ya biangona evandi se place azawana ya na polémique tina te via mutamayele na ebi mutamayele mais so zonga bendi film susu a comprendre que polémique ya na tina te polémique salama na ndenge nini ya ba kika omoni ndenge lele koma Barça na nani na Real alors wana pe ando sala ki na para oh mais ça ti lelo oh et dans ti lelo oh mama Papa Chéri na masana intone oh ezanga ti lelo OK ezali abi ça na moto mon côté en fait ezanga ti lelo moni fait na biso ntone nde a misi album na félicitations na banzemba vie eza bien zengaluketu ça va ekangi simbi kitoko bravo moni pa na biso ezaka ndenge wana moto lekunya na moto te moto pe chano na moto te zengaluketu nazolela bolingo na ngai bébé donc voilà et simbi ça va bravo et pas Papa Chéri ezalaka nango te simbi te ya faux te rien ye pa ne ezalaka nango soki eloko eza bien moni ezobeta bato bazobina yango bien ezobeta nango ça va so biso pe tozela totala kaka ntango ekobima totala pe te en tout cas ngai nananu nasir bon banzembo na biso eza nango bien mais nasir na banzembo ya patron na banzembo ya leader blague te po ya salaka blague te na banzembo Papa Chéri donc biso to sepelaka déjà ata biso dans le côté mais il est déjà ceux qui
biloko ne fandi donc ok c'est fandi vraiment pour eloko leader ko ratete fait fandi saka lisolo amne fandi ici on a correction voilà correction bimi eloko mo vite fait carrément toi na sentiment au moins tina olo we na sentiment pour na yebike ba fanatique ne balela album tango ko bima na éviter ba félicitations to bando zona banzela pour ba komi impatient na yebi mais to yebi mais basé la paix basé la ba paix ça biso pétant merci basé la pour biloko bimi belé mais bazo mona kaka banado na banado. Merci beaucoup chef to libéré et on continue vraiment musala na yo ngana par na pesi merci na Richard Kapuku qui était derrière la caméra qui a assumé ses responsabilités par rapport à ses travaux. Merci beaucoup à toi Omo Fortis Elika pona yomo ebikara photo image c'est-à-dire Photoshop nengo travailler qui nengo sali maramunyo so wana ndenge to solo la ka et merci na bato nyonso bazala ki wana pona Rolanda biso bibika pinga servante na bino na zalaka toujours on a pour même nos vraies informations et merci beaucoup na batu kara ndenge na zolo babato balingaranga na bato balingaranga te po bino boyebi pourquoi nous sommes à la fin. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro avec un nouveau invité ou une nouvelle invitée et à la prochaine. Bye. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.